Voilà, bande ko balance le Congo, lo sako ombo kabino ba papa ba mama, bande ko oyo ba mesana ko landa biso na lolaka ya Vulus Kimbangu tope na lolaka ya Congo. Ya solo lolaka ya Vulus Kimbangu ezali TV lolaka ya Vulus Kimbangu tope TV lolaka Kimbangu Congo. Alors bande ko balance le Congo ngonga na biso ekoki poto yaka po ete to lamusa attention na bino po ete to bino ke ya solo makambo nini ezali koleka na mabele kolo Congo. Makambo nini ezali koleka na mabele bankoko na biso batika. Mabele na mabele tope mboka na mboka ezalaka na bakonzi nango. Mboka na mboka na lobi bien ke ezalaka na bakonzi nango. Ezali na mboka moko te na mokili oyo okoloba pe ezali mboka moko ezali a ciel ouvert et que mopaya nyonso akoko kota ndenga lingi aye azwi ndenga lingi akei ndenga lingi. Yango tolobaka ke mboka ya mabele bakoko na biso mboka oyo nzambe ya mpungu tolondo alobaki ke ya solo apesaki bankoko na biso. Mboka oyo Vulus Kimbangu azwaki comme ke po ya nguya oyo asalaki mabele kolo Congo apesaki bankoko na biso spirituellement. Vulus Kimbangu mama kipa mvita bankoko na biso otomona na mabele kolo Congo baya balobaki royaume Congo. Motako tembe nango azali te po ete ya solo bato bankoko ebele pe balobaki oui mama wana batumbaki ye po na mabele kolo Congo po na royaume Congo. Bande ko alobaki ya solo na kanti Congo nzembo lobi Congo yo Kimbangu abeta anyokwamaki po ete alingaki bokonzi etelema na mabele kolo Congo me ya solo babe na Congo mingi balingi kondima ete balingi kondima ete na yebi te soki ezali ke oui tondima kaka bapaya bayaka na mabele kolo Congo balobaka ke oui nzambe apesa biso mabele oyo me tomituna na bamboka na bango oyo baya kopesa meme na biso na religion na bamboka na bango baza na croyance na bango na bamboka na bango bazali na façon oyo ba honoraka esprit na bango na bamboka na bango me na biso balobi te na bino non bino bondima kaka nzambe biso toyeli bino oya bino baza bandoki voilà oyo tobane kopelela bankoko na biso basilikaki bankoko basilikaki po ete mingi na kati na biso bayaki na magie bayaki na franc-maçonnerie bayaki na bailluminati baye na bango na mabele kolo Congo balobi te tokosa bakongoleke ya bino nzambe ya bino bankoko baza bandoki bankoko na bino ya solo bokondimela ezali basaint oyo ya bamindele. Lelo kwa naza koloba na kanisi moko na moko na kati na bino akoye na kati na libulu wana andimela basaint oyo ya mindele andimela bakoko oyo ya mindele elero kotune bongo koko na yo na Bible bakoma ete ndenge nini pote na kati na Biblia balobaki ezali Afrika ezali berceau humanité mais na kati ya Biblia baparla balobela bankoko na yo te e bongo Biblia yango ezali mokanda ya nzambe oyo balobaki Afrika ezali berceau de l'humanité mais pona nini balobela bankoko na biso te na kati ya Biblia oyo bankoko na biso bazali bato oyo babanda mokili berceau de l'humanité. Soto komi na point wana bango nyonso bakangi minoko soto komi na point wana totuni meme basango totuni meme bapaster babi ate kasi ndenge nzambe atinda te lokuta nzambe atinda ndenge wana te nzambe atinda bankoko na yo oyo babotama liboso ya mundele aya après des siècles au pluriel ba siècle ebele après mundele aya donc mundele azali moto yo obota ye. Comment yo botaye aye kolakisa yo ndenge okosambela ndenge okondimela nzambe spiritualité na yo alobite kolanda bankoko na yo te kanango pa ye nango santu
selon bango na kati kuna balobi priez comme vos ancêtres priaient. Ancêtres yango prier, qui sont nos ancêtres? Nos ancêtres sont Saint Pierre, Saint Matthieu, Saint Alphonse. Ah, tobani ko tala to monike bobungi ezali wana bakoko basilikaki. Vulus kimbango basilikaki. Mama ki ba envie d'asilikaki contre biso. Contre biso tobosanaki. Alors, heureusement chaîne na biso nazo toza koloba yango chaîne kaka oyo zo talanga. Ozo kana biso ke nazali les grands sacrificateurs. Chaîne oyo et yela bino lebi que non toyoka tolukala tondimela bankoko na biso toluka bango tobelela bango bakoyoka biso tobelela bango tosenga bango bolimbisi tosenga ki botosi vis-à-vis na bango mwana matoi mangongi atesuka kaza likama, n'est-ce pas? Oui, mwana matoi mangongi asuka kaza pédition na ba parents, oui, toujours qui pédition to noko maki toza kolela ba pauvre na ba famille na biso kaka mbongo te, mais même na niveau spirituel nous sommes pauvres. Spirituellement on était pauvres. Alors bon peut ça quand même attendre la chaîne oyo nous sommes en pongo to le na petit la bidon et songi si biso bo biso to bana ko peta mbela nango to yamba bato ndenge na ndenge o ba yake te to sali na spiritualité na biso to sali na bo biso to luka bo biso to senga bolimbisi na bankoko na biso bakoyokela biso to senga ki bolimbisi to senga ki ba repentance to senga bolimbisi na nzambe o yakela personne de l'humanité abanda kuna na kachopa o abanda na kachopa abanda na virunga wan nzambe na ngai boko kwa zo ndimela ngata ondimela ngai chu wate papa sala makamoto baneko lo banonganga e baneko kokisama andima kite bakondi chilomba ndima kite akondima. Oh, nous sommes au salon, on dirait hasard. Il n'y a pas d'hasard. Oh, ils ont salema, et ça dit, qu'on a besoin de tomboki. Vous voyez qu'on coûte à la montagne, vous voyez qu'on coûte à Zamba, vous voyez qu'on coûte à la minéré, vous voyez qu'on coûte à pour les batchaki, pour les batchaki, on a belé, pour les batchaki en Égypte, pour les batchaki en France, na États-Unis, mais vous voyez qu'on change en Congo, bon, mais tout n'a été. La connaissance. Ce qu'on a la connaissance, te ba yiba yo connaissance, au tikali ignorant, le corps bandi qu'on a vu se beli ba tikali ba ignorant, ma wapo na yo, luko yeba. C'est que la cause a bango, ok, yi azali moto nzamba kela, biso tozali ba super. Non, le kuta mundi la cause a yote. Et ça ba muta cause a yote, bino bozali bato yo, mokili banda na bino. Nzamba sala mokili na bino, atiela bino mokili. Et comment vous en sima? Alors, ben de côté, on peut se mettre dans un mapou. C'est là qui, comme moi, 5 bonnes petites minutes, il y a que la moussabine boye baka. Non, le bakango, et le kaka. Ouais, arrêtez na ka, c'est bon. Ouais, à l'ukaka transmettre on a bananaye et zamalamu. Nzambe a pambo la pile. Nzamba bele moko, bazami balete. Nzambe kaka moko to bela nzamba mpungu tulendo, ot ba koko no ba bele la kinzapa, zakomba. Akongo mukali, fidi mukulu, Mungu baba, Mungu amelele, Nzambi kaungu, kalunga. Ye wana moko koluka to yeba oba yelio die ena munoko na yote oba yelio soki el shabab soki ma dede subani eze ya yote luko esa bakosa yote na appellation wana eloko ni le bomba na si appellation wana kombo ba yela ki ezali ya solo mais solo te bankoko na biso bakoma kite bakoko na biso banoko benga banoko belela po bazalaki na bongo muntu babanoko retenir nyonso banoko belela nzambe ampungu toleni ba beleli asala nuki simbolo ba beleli ba jubi boye ba beleli bilange eboti ba beleli ezo sala maladi sala kite kufe sala kite banoko umele belela mokili e bongo biso ba eli biso église ba eli biso religion kufa etoni maladi etoni malaria typhoïde coronavirus sida maladie bele pauvreté wo balite bino boza bata masumu bino boza bata masumu bata satan biso bata foza la bomengo po biso zali bato nzambe atinda tata mama sosola tango ekoki sosola soko société mawana yo information o tuno talaka nini yala tata langa ba biloko moka na YouTube o nyo se pesa mi ye kaka na zotala nanga na lekisa nanga batango nanga olisa batango na mbulo yo théâtre tango na yo zo lekisa na tango yo autant comme ya suka autant comme ya danger autant professeur de kokisama tango na yo mama tata luka
Voilà, Nzambe apambola bino tokotana mosindo ya compliqué toujours comme on a les signes du temps autre baniko bella ke ba signes du temps oyo bato baniko ndimate e baniko salama bato baniko ndimate ke Nzambe azali Nzambe akela Kongo azali ba baniko mona basiba comme ko banga yoko banga te yo ya mvuluski mbango zo bela mvuluski mbango yo zo ko bela Nzambe abo moyi Nzambe ampungu tolendo na sengi na yoko banga te yonde zana kondima belela Nzambe belela kayi Nzambe yoka biso yoka kolela biso Au pays de Chilombola